Saratola TV. Et loko lingi basala ote ko sala moninga te. Jusque là ta mutu moko tazo akize faire. Mutu moko ta osala ba live ya mabepo na faire. Mais soke ezala ki fali le ki afali muta kufi. Talaka ba parents fali ba kufa kala na quartier latin. Oyebi ke batangela ki yango lelo. Aboma papa na ya aboma mama na ye. Lelo batangela ki yango basala ke be mission pour nango. Saratola TV. Oyebi biso tu na ebite so eba keki abelaka te. Mais biso tout yako surtout kaka l'événement ya makambo ya pasteur Mukuna kiki azobela. T'as des salanga pas singabi. Souvent le malheur atteint les justes. Le juste. Saratola TV. Est-ce que faire à courir à porter garantie pour faire à quoi qui m'a congoté faire à quoi porter garant azana ba mapango azana banda kwa za artiste musicien reconnu à quoi porter garant pour ndekona qui zo aswe na poto on acquise personne mais tout le monde a fait au salami il y a une négligence sur la maladie. Saratola TV, la chaîne qui assure. Voilà, mesdames et messieurs, les abonnés de Saratola Télévision, Bino Baïbokola Nabiso Nangambu ya Top Media Télévision, Mbote Nabino, Ngai Ndeko Nabino Tadi Ngalapa, Musala et Benginga Lissus, na souci ya kosala Labino Musala ou Bino Bolinga Mingi, na souci ya komeme Labino ba information au Bino Bolinga Mingi, Lelo Toyev Tofandi Susuna Kiti Poto Meme Labino Makambu ya Malonga, émission au toujours réalisé depuis la République démocratique du Congo, na ville province ya Kinshasa, Bisika Boni Plateau Oyo Ezali na commune ya Gombe awande to sala ka mosala na biso ensemble avec madame Saratola. Ya pasi Ezali lelo en tout cas serrez vos ceintures parce que cette émission ça va choquer beaucoup de personnes mais je dirais Ezali Jet Set hein? Jet Set nyonso bozwa bakiti bochana nwana bozupe papa Hervé Papa Hervé Zwana Kiti Tchawana poto linga moyen to solo la pona makambu ya liwa ya Gigola digital oyo azalaki frère na biso OP aza moko oyo azaki moko ya ba musicien ya mboka oyo petit frère pe ya leader ya munene ya mboka na biso na kombo ya Ferregola mais sa mort depuis Boutou en tout cas tisiko silence radio to éviter qu'est-ce qui se passe et pourquoi nous avons même des informations place à nos fanda bato babakene qui l'église Saint-Joseph, oh, cinquantenaire, nous apprenons autre chose par rapport à Batou Bakena qui coachait à mort. Jusque-là, on n'a même pas une vidéo ou une photo oyo et qui ko témoigner makambu ya liwa ya ndeko oyo mais tout au long il y a émission au bozo zwa ba surprise na makambu o bino peut-être na bomona ki libanda te voilà il est derrière la caméra, il s'appelle Josué, ingénieur Josué, a réalisé émission na biso le meilleur fan, je vous salue. Maman Makia la Kumba, Fatou do Conti Makia la Kumba, président Bébé, maman Nathalie Nana Moussibou, Nzambe Azala Nabino, Tata Poefape Kato, Jenny Beta Industriel, Sol Mbemba, Nzambe Amonabino, Adeline Aketa, Madeline Aketa, j'allais dire Nzambe Amonabino, maman Bijoun Ketani, maman 90%, Obongana papa Jean-Pascal Leka. Un grand merci à vous maman, un grand merci à maman Déborah Lubanda, Kilo ma mère à Calgary, Nakata Canada, un grand merci à maman Zozo, mère à triplé, mère à Josué, Isaac, Miracle, Nzambazala Nayo, bon on a papa Noé Mavakala Nzinga. Un grand merci aussi à maman Émilie Setimainga, moi c'est Nzambé, depuis Montréal, na Canada. Sarah Aseki. Un grand merci à Berthe Konde Mbongo à propre. Kotiba maman. Mbongo ya propre. L'infirmier clinicien Berthe Konde Nzambe Azalanayo et puis maman m'a passe à côté de singa ngalbi mona nanga sarana lingaye mingi mona nanga asalela ngata vidéo mokolo ya anniversaire nanga maman Espérance bébé Kapinga depuis Canada na Montréal wana émission na biso ebandia wala tola bonjour Tadi bonjour bonjour na bande gonyoso ba Holanda biso de partout dans le monde na pesi bino mbote na kombo na Yesu Masia. Oyebi ke na vraiment sensible. Oyebi.
ngala boza sensible na fufu te mais erozo pangu ça montre ezaki ponga nazala sensible côté kuna ta déjà montre nanga kasi yango na lobby ozo pangu ça montre ozo ki temps na vitre nango eza sali ozo ki temps ya ko sala na ndako te nazo itante ozaki mo pressé voilà. Depuis où tu voyages, Sarah, aux enfants de la tête, tourner toujours licolo. Qu'est-ce qui se passe? Non, Lukalard. Na YouTube, la réelle, c'est t'as dit. YouTube, na moment où ça perd ta temps. Tu perds beaucoup le temps, mais on a gagné pendant. Et le comment longa t'es? Bon, à l'époque, tu as mon malonga, mais tu as comprendre que bambon a malonga pendant zappé ko, so salé le robot. Na comme mon angosko passe-temps. Au travailler les lobby lobolo et puis comme ça là énergie maman tel que ngaba er mon azonga taka ba en azonga na ba 22h faut zater lamba ça perd ta temps en fait c'est lancé na réseaux sociaux et ça bien mais il faut toujours mélanger les business. C'est ça, c'est ce qui est important. C'est important parce que les réseaux sociaux yemoko pratiquement aux alors la salarié dès tu vivre na YouTube tout ça salarié tu vivre na salaire à fin du mois oui. Au sali bien aux yeux bien au sali bien te aux yeux bien ko ato sali bien so pe salami ki batali na bangote yo bomino nzoto obimisi énergie pendant un mois. Mais batalité. On se comprend. Oui. Dans tout ça, c'est toi qui perds. Okay. Alors, il faut toujours combiner pour ne pas peut-être au sababouzo ba au comme esclave à ma finga, to au comme esclave. Y a diffamation. Ti ramener au comme ti clochard. Donc tant mieux comme on a musica. Qu'on mélanger un peu makambu, créer à moi business, entrer belé pour que on s'en sortir. Alors, on est dans la banda, au moins YouTube et banda fonctionner, mais ba business n'a pas fonctionné. C'est moi-même. Ba pour Sarah. Alors, Nazaki vraiment très occupé. Tisiko Nazara occupé. Yo ebi ke ba chilinga couleur léo na maison. Banda sko ko installer maison. Tchakoto et simbité. Menga no yate. Balus hein? Surtout si c'est mission na zone ndak makamono no kwa bana omoni toko mananu kuna ezane loko mokuna yo ngai ce qui est mission si je rentre à la maison. On peut continuer. Les a pas problème té. Oui. L'invité au PT. C'est bon. Mais na sala y moi réception. Tengata réception za noyate. Oui, ya pomte. Noyate. Ya pomte na sali mongulu, moi foufou, moi podou, moi fumbwa donc on les a pour na bateau bozala wana, moi ya komela, moi juma kokama fanta to kabola. Donc c'est-à-dire t'as dit azaki vraiment occupé, tisco na occupé na ba pongi. Les autres tambola en gros. Donc, la main, nous travaillé. Très bien. Sarah Tola, nous avons fait une émission sur la maladie. Nous y a Gigola, Azalaki Amina yo. Meilleur ami. Personnellement, Olia Bambo Monaye, j'avais même suivi témoignage pour dire que Soki Oyaka Koyeba Keba Mizisepe Bakabelaka Basimbongo, c'était à travers Gigola. Aujourd'hui, elle ne peut plus. Mais nako kabela mutu normal bongo. C'est à travers qui? Tobani na non témoignage naie. Qui a longola master nga ngola futeli appartement. Na limité. A futa appartement wana. Et lekela nga Guy azoya sora za na répétition aoyebisa master nga wana. Tinda Moutut, Hello James. N'est peut-être so pas envie, hein? Hello James. Place à la soirée envie ta olela Guy Penza. Abisi abitinda mutaya nana répétition ya ozambonga wenze bongboliani. Guy otu na bonimboliani. Mawa. Via mutu nzamba kanisata na babola moi ça et la batu. Nazala ba bon souvenir à Guy.
na ba moment ya difficulté à vinanga oyebi batu tu basunganga na ba moment ya difficulté à vinanga na bosana na bango te oui na bosana na bango te na ba moment souffrance à vinanga na yeba gi adasa na nga ali ata poto pona gi OK oui ali ata poto pona gi e gina na mbongo te na mpiaka tola na nelo te mutuna ebiki na mbongo te ayo senga mbongo na miss ne bonde déjà na outil rep non quelque chose OK au moins n'a pas outil non c'est un gars très gentil Aza très gentil t'as dit t'as on ba très gentil ya très nga elekela nga pina na loba master nga pina uchangola aye et pas musicien bien na otala ni na otala ka des musiciens au Chine ndenge ba fonctionner ka toujours na otala ka musicien ils a perdre temps au Chine mbongo na expérience belé na ba réalité belé na moni na vie na ba musicien musicien au Chine mbongo na habita ça à cette époque elle avait encore 5 ans si je me trompe pas 5 à 4 ans Guy Azaki très jeune à l'époque parce que sur Rada ça n'a pas tant on a qui n'a pas 4 ans 5 ans Guy a qui n'a âge nini et na âge wana Azaki na maturité le tata mobimba il était responsable ya koyeba que moi si fois lia naza musicien mais moi c'est le ngombo comme ça il faut lia il faut mela na ebité ne balobaka batu ba changeaka mais ngai to na yeba gi na nde na obetelo o na limité na TP gi afutela na limité na TP afutela appartement na yemo gi alala wana te soka ngala la wana la ba jour macha moi c'est vandaka autangola tout le monde a ba réalité belé na gi ensemble au mona oyana biloko boye na olinga na zonga repesili na kota alimentation na la binonini au mona camarade na ngai mo azaki bazua na ye aussi kasika ngabi pesa nga téléphone na loba na gi sombelanga boye langa saucisse langa boye et bon camarade na loba te poani asiliki naza mobali mabe il est parti apena mutu tanga talaka na komi na page mutu de moi na sola na ba musicien mais Guy apena mutu nanga soutien na Jonathan on a ya maladie Sarah c'est ton mot à toi ton soutien et ezalaki na niveau ni oyebi biso tu na ebite so yeba keki abelaka te mais biso tu to yako sutuka kaka l'événement ya makambo ya pasteur mukuna keki azobela tade salanga passe ngabi souvent le malheur atteint le juste ne barate za raponani na bilo belinga biki na eta oyo malade ezomona na te nzambe yokela emawa parce que achede ya makolo na itonga bipai wapi ya lobiko na ekoko uta na bando prier pour un garçon wana c'est quelqu'un de bien OK et cause à la peine à battre mususu o bana ba mauvais souvenir à Guy pour na kolo bate Guy akufi azaki parfait Guy abando respecter nga moni sona kuti Guy na mwasi fo futanga et comme un peu cop faut bim sa secrété tala et comme il nga cop donc abala na camarade na ngo pété mais abando respecter nga à travers yi so kutani na gina likangu na mwasi gia senga ba pardon et to la pardon chilanga na se limbisanga pardon limbisanga to la tunangani non que là t'as quelque chose mais c'est quoi Sarah une question aussi beaucoup de personnes mituna qui peut continuer moi na continue pour na poche to la na mbongo te soit ka okanga pe voyou et moi si na bisenga bigi o sa ma seconde na beta moi sur to la pardon et to la tiana c'est ah ouais
apesinga mawa omoni vie à mutu c'est compliqué. Nakanisi belé. Oui. Souvent quand des balobaka, les malheurs atteignent souvent les gistes. Pour nous, Miami sous déjà de comment tamboula yo. Ata mutu malamu. Donc batu oyo bazui chance ya komona bolamu na été. Je suis désolé, mais au moins nga nazui chance ya komona bolamu na ye. Et puis ce que ça na vie nanga peut-être na solo la tana 100 000 artistes musiciens on a ko garder ba bon souvenir ya koza mtel bosso. OK. Donc azaki bien. Bien na ezaki nini? Comme on a déjà comportement na ya banel ko se comporter bien et pas elo mutunanga. Et bando lo balanga ke aza musicien. Moi c'est outi pena Angola. Azoli appartement. Non, et bando le kelanga, non mon ango grave. Grave, oui. Pour musicien vivre à bon côté. Musicien vivre à yo ngo uta bangola ba poto na yo bangam tolo ba basi poto ba ebiyaka na makamu na yo. Ce qui m'emboueza te tokutani ka jour à liboso. Zo appartement na yo. Yo mon commis zo l'appartement na yo. Première journée tokutana wana soki mo valise eza eloko eza bien sûr eloko ata en tout cas je suis. Deuxième jour commis. Gi azaba jara batadai so ebise kabela en chemise à longo la pezoa. Boso yo ozonga ndeni tani ngozaka liboma nazwa bongo yo ozonga ndeni ozo comprendre. Donc azaki mutumo malamu respect wana wa gardaka wana ya ngai pona elo abanda opesanga ngwa chaque fois so amoninga tant to koti mangamba ba internet o kope ces missions ezaki passé na bandi d'internet et pas ado you et na Congo mokili artiste musicien liboso na yambaka na vie qui digital. Oh là, OK. Et monsieur Ezali, d'ailleurs nga mofona ke lukango na postango na yambaye. Ton na bengi nga na segi na komi journaliste oseka. Et puis ba période wana ba peksa bango be mission. Je crois ba période ezaki to sala une émission à propos ya arrestation à Bercy. Ba pekisaka bango be mission ni kolobela mangamba Bercy abinanga bien. Orchestre eza yo kabi orchestre eza ya ferre. Mungongo ekoloba na émission eza ya nga. Donc to sala émission. T'es-tu? Yeah. Aipsinga bitola ya to sala émission le panga ferre mo ezala na Yesu Njibu wana. Akatisika na ngambo ye mo kalukela nga place abi éclairage ezala bien te na ni moi décor talaka lokeza mbali boso fona peso penza makambo baye bako eba di pena ba musicien akatisi na ngambo akaki solo na Yesu Njibu baye bis ba accorder biso ba bito umela te tout ça 30 minutes ya émission ngope na komi ba question na papier ya koye kola tadi na olaksango bosunga biso pardon émission ngo tadi ya koye kola na ba question nga oyebi na ba question no passer et puis aki na patience même yako zelanga na luka ba question go au mona to chena couper yimo ebisinga tola boité tuna bo donc à respecter kinga na respect o ya pesaka moi si na yo eloquence oui respect wana na mona ke aza na nature ya mibalo ba respecter basi parce que azaki censé au respecter pengatin ako respecter ka elo akoko pe respecter na ngati puis elo ngwa moi so ya balité ba botina ete mazako pese respect basi ka ya ba relation ya musique mais azaki au moins respect à moi si ya femme très bien alors respect wana pese nga wana tadinga na komaka te manga mona zako ka be mission te soka mutebsinga o na linga na sa émission na ba mission affaire ngamona be gi sala émission la camarade nga wana zoya ça une émission à respecter au capo sarabenga ki très bien bon comme la répétition boye batumsu ba linga ba sala be mission so combien po ya rapper mal bouche soit lingi na été mais yepena ye orchestre pena ya na bango pena so kia lingi na été remarquable que nga pena leki ya mokolo so pena lingi na été en tout cas a opé mission te a lobalo na bangala mabe a opé sauter
mais au moins on a ici à ça une émission ou à zande konanga ça une émission à to la yo comment oyela nga ba tout ba sala ba émission ba sala à sala ba émission donc nangambu nanga na ba bon souvenir nae mais malheureusement nzambe moko aibi pourquoi azuye question tout nanga apport nanga tang na okaki ndeko zobela apport nanga kika la prière parce que nzambe mutakoka ko guérir et sengolanga ezalaki ko mona eko kima na losambo ko lukelonga nzambe et na sepela ki place na ki na bi ah Dieu merci loka ke pa na yo a reconnaître monene na yo yonde nzambe Jova Rafa au guérir en tout cas nzambe mo aibi pourquoi zumoli monaye. Merci Sarah, mais il s'est dit aussi il était négligé. Il devrait quand même quitter l'Afrique comme malade au monde en athée. Et tout en sachant que c'est un petit frère, il y a leader, moi il y a leader, il y a Congo, il y a Mounene. Alors il s'est senti abandonné. Et place où il y a monaki na makoki na ye ya kokende ezalaki kaka et pas il y a pasteur Mukuna. Mais juste après ça, nous apprenons que azongela ki lisusu banzela ya jet set oyo ba pekisa ki après la prière okokoma malamu kozongela lisusu nzela ya musique te. Ozalaki pe informer na lokwana même na banungu na ba rumeur. En tout cas, eza ba les on dit hein, eza ba Léon dit. Mututa zaki wana un temps pasteur Mukuna zo interdire ye kokendara ba répétition te mais ya kendaki bisa ba les on dit mais ba loba pe maininga na pamba te négligence na malade ya Gigola je vais accepter toko se voiler ba faster voilà lelo batu ba ebinga peut-être Saratola Aza chanteuse, na orchestre Saratola, Lekina Yembaka, et puis Saratola a facilité à même mutuna poto ko sengele visa. Alors Guy peut-être a mérité qui kozwa traitement à libanda mboka. Très bien. Déjà ba maladie ezalaka ke na Congo bo luka malade ezomona na te. Alors ce qui moyen ezali makoki ezali puis facilité à kosala mutu transfert en Europe et ça. Pourquoi pas le faire? Batu bakono ba ke traitement a na mboko ba indien o Inde ba Inde ezali bato kutu ba na ba famille malonga te famille agrifto yo comme tabeli boye malade mona na te tutindi papa na Inde ah ya na biso kindaki na Inde pour na problème à cancer pour na ba soin pour na boye mais pourquoi pas tous ces temps ba kokai kolukela une solution en fait je n'accuse personne na l'anticiper charge wana na faire été parce que maman Mara Koufité elle est en vie. Responsabilité à maman ou à Boti Ezakinini. Ton fils sérieusement malade. Est-ce que maman n'a pas tika Europe te? Est-ce que maman n'a pas kendo sengela moi na réclamation à visa te? Que moi na ngazo bela zo kufa na Afrique, ça a besoin de traitement. Ambassade basenga biso bagage. Est-ce que faire à courir à porter garantie? Pour faire à quoi qui m'a congoté, faire à quoi porter garant, azana ba mapango, azana banda quoi ça artiste musicien reconnu, à quoi porter garant pour un décona qui soit soigné na poto. On accuse personne, mais tout le monde a fait au salami, il y a une négligence sur la maladie. Bible zoloba, Nzambe a sali ba docteur, a pesi bango mayele, ayeba kitina. Tina, ouais. Balobaka te ke kende ka ko prier soko zobela babaka mela kisi sambela nzambe asala na travers kisi a guérir yo. Quel était le traitement efficace que guide digital abanda kozwa ata kombo ya hôpital moko ko kende na église Dieu merci mais église il faut to combiner un open traitement c'est ça. Ceux qui attendent sambela traitement za malamu te yo zobelo za na malaya ozaka par la fois nzamba obik sanga ki sa malaya ozomela te mais tu vas mourir. Tangu ge alekana ki na ba émission to landa na ba émission bimaki premièrement eloko ezo sonner ma bé intention ma bé za que première fois vidéo ya gi bima ya kokonda batu ba wangana kezagi jetet ba sala bena ba émission pour dire que yete eza campagne ma bé orchestre mobimba ba wangana oui que batu ba sala campagne ma bé contre Gigo les Gigo la té eza ressemblance aussi longtemps que boyebe que Guy il est sérieusement malade à comment na itawana tout le monde le savait ngape na yeba ki yango eza chantage hein
biso kutu tolinga to sala émission yo lobité t'as dit oh ça va chantage l'émission pour une salle à voilà et ça dernièrement tant tout le monde a marié leur apostat qui a koufi na ça qui on inga habité oh ils a besoin qui a koufi tout le monde on a pas à faire tout le monde on a pas à faire oui donc ba wanganaka déjà intention ya ko wangana moto bozalaka na ye kabeli ya komi na état wana non fallait quand même sortir assumer que non oui Guy il y a un certain temps Guy azobela aza malade isaye mais beaucoup qui jamais ko ça émission santé na eza bien mais batu nyonso ba wangana quelle était l'intention ba wangana pena oui soki abimaki te na vidéo église à pasteur Mukuno ebi ke tonga toyeba te ke abela ka tina suka pe tina tonga tola mika ki akufi tonga toyeba te po ale kana ki na nzela ya aseka ba image ebimi to comprendre que ah mutoto mona ke zaka dala etagi ya kominango peut-être soki bandimaka eta wana ya Guy aza musicien pe ya muketa yebani aza ba relation salaka tisaka basi mibali bato abanda ko bwaka peut-être ceux qui ba informaka batu kazaki malade bakokai ko lukele solution atana bato balingake wana atana nzela baninga na ye Guy to moni na aseka to tikalo mona Guy atana hôpital moko te ata kombo ya hôpital mais Guy akufi toyoki des hôpitaux ya minene Saint-Joseph cinquantenaire yango na lobaka boye mutu tanga aza en vie aza na besoin ya assistant bo assister ye financièrement physiquement bo la kise amour boyaka te tant mutu akufi ba cercle ya ba 50 000 ebimi ba katafal ka cher ba réunion e bandi considération e bandi bo louer ba podium musique et bêti est-ce que de son vivant bo sala ki ba dépense wana nyonso passé. Et puis ce qui est grave, c'est ça. Donc moi je trouve que question tuninga ya négligence oui, il y a une négligence na maladie ya Guy. Très bien. Pour ceux qui bazaki na besoin ata. Omoni monte bongaka, o mona pena que ah mama o basalisi na ndenge nyonso. Mais liwaka ka etanga makakufa. Etanga makiakufa. So ezaki pona mbongo makufite. Parce que Sarah nakati ote sogeza makambo ya bopito na ndenge makambo gigolo ngo de komaki. Soki azalaka hospitalisé tolinga ki peka to yeba ke gigolo bakotsaki l'hôpital tel. Mais to tika lo mona ni photo te. Mais quelle sera ta réaction à Outokoufa depuis ce qui désert, ce qui est 3 h du matin, mais nous apprenons que na cinquantenaire azalaki na église. OK. Na église elle va moni maladie et comme makasi bakena na Saint-Joseph. Moi ce qui m'a fait mal c'est lorsque j'apprends qu'il était à l'église. Avant d'aller à l'église. Mais elle va monique maladie et comme ma casse baké na Saint-Joseph Saint-Joseph a l'obéza kana bangote va transférer na cinquantenaire et na cinquantenaire à Keko Koufa. Mais nous apprenons quand on a ba rumeur au et zo le kake la personne qui est la personne à Mema Kinzoto yande kona eti na morgue c'est Yemoko le padre Ferregola. Réaction na yo et cause à la nine amour wana affection wana yaya ayeko laksa leki na ye ti na ndenge ya suka ou soit abanaki ko soutenir leki na ye mende batu baye bakité à la dernière minute alobi il faut kaka accompagner leki neti na mort pour jusque là ni vidéo ni photo pe ezobimate. Bon na mibeko makila ya mutu bakotango na morgue te. Soki mutu akufi batunaka nani aza famille na ye. Ata cousin ya mosika akoki kosigner pour que ba accéder corps na kati ya morgue. Ya morgue, oui. Église eza église. Batikali na domaine spirituel. Mais bazaki na force ya ko assumer ya morgue te ki akota na morgue bazaki na accès wana te parce que baza na famille na bango ba témoin bazali pasi na ngeza kaka batu ba mona ka faire muta négligé. Ouais mais c'est quoi tokoloba nini mais bongo mama o amema ki mwana na 9 mois. Sarah. La plupart t'a dit au moins 9 mois ils ont passé. Ils ont passé.
nakobeta lisola 9 mois te basi oyo babota bayebi mpasi wana ya kobota ya kobokola mwana akoli akomi grand garçon. Est-ce que mama akokaki kolongwa mboka wana te aya kovandela maladi ya mwana na ye? Est-ce que akufi akoya te? Siko nakufa oye na maladi oya te mpona nini? Faire soki mutakenda otika kora ndeko na ye na morgue eza logique. Eza logique, mais pourquoi pas pe kozwa pe ndeko na ye tanga azalaki na maladi kotinda ye libanda ya mboka kende traitement toyeba take en tout cas faire asala ye nyonso mpona Guy mais liwa ezwi ye kaka. Donc volontaire phrase wana tokoloba te po tomoni te apui tomoni te tokoloba te po eza na bato mosusu bakufa omona mpena toloba ke mwana mwasi oyo mama na ye asali nyonso mais liwa ezwi kaka loko ezali mbongo ezangaki te mais liwa ezwi kaka. Siko ba effort nini o basale mpona Guy pour que liwa ait atteindre été. Même si Mouto baebi déjà que Mouto abelaka sida akufa na ye bakenda kozula ye quand même kisi bakenda kaneka hôpital et puis ba dépenser misusu kutu na poto baebisa bango na date akufa ndaza bo akufa ti to koma date telle akata motema baebisi o jour akufa ndezo empêcher o mela kisi ndezo empêcher yo okende hôpital. Loba peut-être il y a eu d'autres choses qu'on ne maîtrise pas. Un dernier mot pour la famille biologique et la famille. En tout cas, na présenté condoléances na famille biologique, na famille artistique Mobimba en général, et puis na grand frère nae Ferrego là. Donc voilà. Bisognos tout aux abattus. Très bien. Toutaki na mabele tozonga na mabele mutaza éternel azate donc que son âme repose en paix. Très bien. Tu as un dernier mot ou non nana miloba sukate t'as dit des pères que to déraillé. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de choses à éclaircir. Mais force wana ya ko éclaircir ezate. Oui, je t'ai dit. Il y a beaucoup de choses à éclaircir. Au moins en tant que comédien ba kufara. Tu dois éclaircir makambo. Mais l'avenir nous donnera raison. Batumsu babanda. Bisoto analyser kaka. Et puis ngasa eloko yo na mitu na ba question pourquoi ceux qui ils en analyse mo batu babandi ils sont normal ceux qui kaka bisoto yo to fandi même ata pour na 30 minutes tika et comment bisoto banda te bango babanda biso to sukisa siko na soka babengisi batu 12h na 51h eza pona ni yango ngana zo mutasa kufi bobengisa biso te to saba SOS siko mutasa kufi boche na mort batu baroya 12h na 51h basa. J'ai parlé avec quelqu'un qui est dans les entourages de Nabango Alobi na RO et logozate 12h on nous a appelé dans la cinquantenaire à 12h. Est-ce qu'on a tout ni cinquantenaire à 12h? Les apôtres na morgue, ba mbomeye, ou pour on peut ça communiquer ou bien pour on ça la programme, je sais pas. Attendons voir qu'est-ce qui va se passer et peut-être après Makambo et collègue à 12h. Mais ça les locaux mo na clôturer. Na boya ki mena lo bakaka. Soki ezala ki le qui a fallu pour pas mtakufi. Tonga to banda ba live 5h du matin. Et loko lingi basala ote ko sala muninga te. Jusque là ta mutu moko tazo akize faire. Mutu moko ta osala ba live ya mabepo na faire. Mais soki ezala ki fali le ki afali mutakufi. Talaka ba parents fali bakufa kala na quartier latin. Obi ke batangela kango lelo. Aboma papa na ya aboma mama na ye. Lelo batangela kango basala ke be mission pour nango. Mais sikoyo pomona ke liwa eza liwa yango balobaka tango sisi non kokati se balete koloba mabanga ndote akokango ka place chela motema is kanging is bending is static is you playing you playing tadi donc botika motema mabe bozaka nango pona batu c'est ka liwa nzambe ka mutayebaka
et puis muta oyeba ke mutonda bomigi nzambe mutayebaka donc nanga na bino na ba docteur toyeba te nzambe nda oyeba ke muto akufi o mutabomi eza sara botika kwa kize bato gratuitement bosa ba live il y a des côtés flous au faut beau éclaircir dans la communauté. Si ko pona tinga so na zuitre si les asiko no c'est tresi bo hospitalisaka gigo la l'hôpital nini pendant combien de temps tokene ko vérifier kombo giso ke za na kati hôpital wana il y a des choses à réclamer mais boko koloba ngote soki ezala ki fali na suki wana Lobi koleka lelo, ça n'est fini pour aujourd'hui. Je souhaite Okutani Mbalasima. Merci. Merci.